Frank. Je suis heureux. Toyembi na loyembo. Au repos céleste. Naza na esengo. Et comme d'habitude, Molingo na ngai pema na kimia. les pensées sont revenues. Lokola momesano Le Seigneur likanisi elingai marchait sur la terre. na tango nkolo aza kotambola na Il mokili. y avait alors des gens Bato qui bazalaki sentaient très bien na esengo en présence du Seigneur. na kozalaka na ye. Ils recherchaient sa présence, Baza koluka bozali na ye, sa proximité. Aucun chemin n'était kozala possible. pembeni na ye. Voyage trop pénible, nous pensons aux Grecs. To otala banzela ya À pasi. Jérusalem. Tozobanza na bangeleke bautaka na ngeleke kuna baiti na Jerusalem. Une seule demande. Baza na bosengi moko. Verset 21, nous Jean 12. voulons voir Tolingi komona Yesu Kristo. d'autres qui ne se sentaient pas bien en sa présence. Bato so baza kosepela te tango ye azali. Les scribes, les pharisiens, Bascribe na bafarisien. tous ces gens-là ne se sentaient pas Bato wana nyonso en sa présence. bazalaki na esengo te na kozala na ye. Et chaque fois qu'il disait quelque chose, Tango iso soko alobi likambo ils se songolo, sentaient interpellés. bango bazomimoni ke bazolobela bango. Ce qu'il disait, il prenait déjà position. Tango iso Que lui, soki ye ameki koloba likambo bazwi batelemile mbala kaka. mais il y en avait d'autres Kasi bamosusu bazalaki suspendus à ses lèvres. bakangama na bibebu na ye. Chaque mot. Et puis il y avait encore Amen. ceux que l'on pourrait appeler le cercle intérieur. Bamosusu bazalaki tobabenga ngo bato ya kati. Il a dit, Alobi 4 verset 11, Marc 4 verset 11. donner de connaître les Na mystères du bino royaume. bapesi bino ndingisa ya koyeba mabomba mi ya bokonzi na Je Nzambe. crois que ces gens, Na basi ete bato wana section dans le récit où il est dit qu'il reposait directement sur la poitrine du Seigneur, bazali kofanda na tolo ya nkolo, particulièrement à l'aise là. bazali komiyoka Il y avait malamu. aussi quelques femmes. On rapporte qu'elles l'aimaient et le servaient. babete lisolo mosusu basi mosusu bazali kolinga ye Il avait fait preuve de miséricorde. po te ye atalesaki bosawa na ye epai na bango. Profondément. Elle se savait aimée de lui Bamiyebaki ke balingama na ye d'un amour profond. bolingo ya modindo penza. Et je pense là à la femme, il y a en tout 6 maris. Na banzi na mwasi oyo azali mibali On parle motoba. d'évangile, mais il y avait une femme. Esango elobambi bo na De évangile Simon. na feti ya Simon. Je crois que oui. Simon. Na banzi bongo Je ne Simon connais pas très bien les évangiles, mais nayebi évangile malamu malamu te. et elle est entrée Mwasi wana akoti et a su immédiatement où elle devait aller. kokota koti ayebi epai nini esengeli akende. Et elle savait aussi qu'elle ne devait pas regarder vers le haut, mais vers Ayebaki malamu ete akoki mitombola te koza na lufundu te. elle s'est tout d'abord ouverte. Amifungoli ye moko afungoli motema na ye. Simon n'a pas accueilli le Seigneur. Kasi Simoni ayambaki nkolo te, Il ne lui a pas versé d'huile sur la tête. asopele mafuta na mutu te. Mais cette femme se Kasi sentait mwasi oyo bien oyo azali komiyoka malamu et elle a été motema na ye ezali kotutana. élue. Elle pleura Asimbamaki larmes alelaki dans les pieds du Seigneur akei kosokola makolo ya nkolo avec ses cheveux. na suki na ye. Et le scribe pensa en lui-même, Baskriba bazobanza na ye moko, est un prophète. soki moto azalaki mosakoli Savoir ndela ayebi qui est cette femme. nani yango mwasi oyo. Le Seigneur savait non seulement qui était cette femme, Nkolo ayebaki mwasi oyo azalaki nani, mais il savait aussi qui était. ayebaki lisusu nani yango azalaki baskribe. Et les deux. Bango mibale ayebaki bango. Et il dit, Simon, Alobi Simoni, 7, verset 45, j'ai quelque chose à te dire. naza eloko ya koyebisa yo, Tu ne m'as pas accueilli, obengi tu ngai, ne m'as pas lavé les pieds, oyambi ngai te, tu ne m'as pas osokoli ngai makolo te, baisé. opesi ngai lipepu te. Coutume entre amis. Ezalaki bizele ya bayuda. Et puis, il dit, Alobi cette femme alobi na mwasi oyo, qui est entrée ici mwasi oyo akoti awa a fait tout ce que tu
a négligé de faire. asali oyo nyonso tu oboyaki kosalela Beaucoup aimé parce qu'elle a beaucoup été pardonnée. alingaki L'amour, mingi pamba te alimbisamaki l'amour se manifeste. bolingo ezomonisama L'amour s'exprime. bolingo ezokomimonisa S'exprime aussi. c'est ça La yango rancœur s'exprime aussi. koyina mpe ezomonisama La colère s'exprime aussi. kanda mpe emonisamaka Certains d'entre vous savent comment s'exprime la colère. boni na bino bayebi ndenge nini kanda esalamaka Y a-t-il parmi nous des personnes qui savent? bato kati na biso bazali bayebi yango Oui, il y en a. ewi ya solo baza Chez vous, mais l'homme le sait de sa femme. l'homme mobali ayebi mwasi mpe ayebi ndenge nini kotomboka eyaka Personne ne le sait vraiment de soi-même. kasi moto akomiyeba ye moko te Mais vous kasi savez comment c'est. Tout s'exprime d'une manière ou d'une autre. nyonso ezo ekolobama lolenge On mosusu ressent aussi. On peut ressentir de la jalousie, okoki koyoka zuwa de la haine. On kuyila peut ressentir beaucoup de choses. koyoka makambo ebele Mais aussi l'amour. bolingo mpe On peut ressentir l'amour. okoki mpe koyoka bolingo Si nous arrivons soki tokomi à ce que l'amour de Dieu puisse s'exprimer à travers nous, soki tokomi na esika ete bolingo na nzambe emitalisa kati na biso mais parfois, alors tout irait bien. nyonso ekotambola kitoko Le croyez-vous? bondimi yango Oui, oui. Si nous arrivons à ce que le divin soki tokomi ete manifester à oyo ya travers bule nous, emimonisa na kati na biso les autres choses. lokola makambo wana mosusu Nous sommes croyants depuis longtemps et c'est pourquoi nous avons déjà oublié toutes ces mauvaises choses qui se font ressentir. biso bandimi Car tosi tobosani makambo nyonso to wana longtemps, à longtemps, ekala Dieu veut pouvoir kasi nzambe asi abanzeli biso likambo yango que l'homme nouveau ke moto ya sika puisse vraiment se révéler. amimonisa La nature lolenge ya yesu ye mei vécue à Et- travers nous oyo abikaki puisse rayonner à travers nous. ebimisa ebima na kati na biso L'amour de Dieu à un tel point etalisa bolingo na nzambe qu'il déborde. na lolenge ete efuluka Bien que tant que les gens sont seulement en colère, ce n'est pas grave. ntango bato baza na kanda probleme eza La te colère éclate. ntango se kanda ntango etombokaka C'est seulement alors que l'on ressent quelque chose. wana nde toyoki ke likambo eza Avec l'amour de Dieu kasi eza bongo mpe na bolingo na nzambe qui déborde. esengeli mpe bolingo na nzambe efuluka Le ressentir, toyoka yango ce serait amen magnifique. ekozala kitoko Guérirait. Eko- Cela ferait des miracles ekosala bikamwiseli en nous, kati na biso nous et à travers nous tous. mpe na nzela na biso banso Que Dieu peut remplir nos cœurs. tondimi ete nzambe akoki kotondisa mitema na biso na bolingo ya monene Devient tangible. oyo ekomona ezomonisama Ressentir comme on ressent les autres, ozokoyoka yango ndenge toyokaka makambo wana mosusu les autres. Mais Dieu nzambe aza bolingo qui demeure en Dieu oyo afandi kati na nzambe dans l'amour. aza na kati ya bolingo Là, dit presque tout. wana elobi ebele Demeure dans l'amour. oyo afandi kati na bolingo Demeure dans la parole. afandi kati na liloba Car nous lisons dans mpo te Thessaloniciens 2 totangi na thessaloniciens 2 pour de l'amour de la vérité. mpo na bolingo ya solo Et la vérité est la parole de Dieu. solo ezali liloba na nzambe L'un s'imbrique dans l'autre. nyonso to ezokokotana Pensez que l'auteur du cantique exprime dans le cantique moyembi Seigneur. azoyemba boye Quel repos céleste en français. Quel repos céleste. kopema ya lola Ce cantique m'a amené à réfléchir au fait que beaucoup se sentaient bien au yango du Seigneur. ememaki ngai na banza ete mingi baza komiyoka malamu liboso na nkolo Il y a encore aujourd'hui des personnes de cette catégorie. lelo mpe bato motindo boye mpe baza amen Nous pouvons dire sincèrement, tokoki koloba solo nous sommes proches du Seigneur. koleka toza pembeni na nzambe koleka tozoyoka malamu D'être un peu éloigné du Seigneur. kasi soki toza mwa mosika na nkolo Désagréable. eza posa mabe Grave.
ya Lorsque pasi. nous avons l'impression d'être proche du Seigneur, Ntango toza na kukalise toza pembeni na nkolo, agréable. tozomimona malamu. Un compositeur chante Moyembi alobi près de Jésus. pembeni na Yesu, Jésus. pembeni na Yesu L'air du ciel lola eza enveloppe. eza kozinga biso, Au loin, kasi na les mosika choses sont très différentes. makambo ekeseni. Mais Dieu dit, Nzambe alobi je ne suis pas un Dieu lointain, naza nzambe ya mosika te, proche. naza nzambe ya pembeni. Amen. Jérémie 23. Jérémie 23. De nous approcher de lui, Esengi biso topusana pembeni na ye proche de nous, mpo te ye mpe apusana pembeni na biso. prenne soin de nous. Amen. Azo mokumba na biso. Cette parole magnifique. Lilobo ya kitoko boye. 2 verset 17, il a apporté la paix Amemi kimia na 2 Thessaloniciens 2. à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Na bino bazaki musika, amemi kimia na bato pe baza pembeni. Les deux, ceux qui étaient loin, c'était les nations et les Mibale. O bazaki musika ezaki mabota. O bazaki pembeni za ba Yuda. même tous ceux qui étaient loin, Ba bazaki musika étaient proches, na baza pembeni. la croix. Amen. Wapi ne kulusu. La parole de Jérémie. Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16, verset 19. Molonga zomi na libwa. Ô Seigneur, O nkolo, toi ma force yo makasi na ngai. et ma forteresse, Yo nguba na ngai. mon refuge Libombami na ngai. au temps de la détresse. Na tango ya mpasi. C'est vrai. Je crois qu'il y a un passage dans le prophète Ésaïe. Kasi lilakisi passage ba na prophète Esaïe. À cette époque, Arabi na tango wana pendant le millénium, na millénium le Seigneur sera à nouveau présent jour et nuit kolo akozala tongo pokwa sur son peuple. Je pense aux paroles d'Ésaïe 4. na libota na ye na Esaïe 4. Verset 4. Ésaïe 4, verset 4. Esaïe 4 verset 4. Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, Tango nkolo akosokola bosoto ya mwana na Sion de Jérusalem, na makila na Jérusalem d'elle, par l'esprit de justice, na molimo ya bosembo l'esprit de purification. na molimo ya bopetoli. Verset 5. Alors le Seigneur Kolo créera sur tout l'espace de la montagne de Sion et sur l'assemblée de ceux qui s'y trouvent une nuit. kolo Le jour akokela de la fête, lipata ainsi qu'un na bato baza na Sion na bato baza na Jérusalem. car la gloire du Seigneur sera un abri Pote, et une protection Kembo na Nzambe ekozala libombami sont sur toute na la mukolo ya montagne moto makasi. et il y aura une hutte, verset 6. Ekozalaka mwa ndako moko L'ombre contre la chaleur du mpo jour na kopesa pio et un abri kolandisa contre l'orage. Et la... chaleur ya mukolo. Quelle parole merveilleuse! Liloba nini na kitoko. Je ne sais pas qui c'était, Nayebi te soki nani. un esprit brillant qui avait trop de temps libre, mais quelqu'un a calculé combien Molimo moko de camions ezalaki allaient chaque jour bouillant elatalisaki ke boni bakamion ezalaka mukolongo ya kumemaka le nombre bileo Nzambe aza kopesa bana ya Israel. de tonnes. Batone na batone. Mais Dieu est un Dieu attentionné. Nzambe azali Nzambe oyo ayokaka. Réfléchissez, il y avait, je crois, Bokanisa 600 000, ezalaki si je me souviens, 600 000 personnes dans la Bible. na Biblia so na banzi malamu. Comptez les femmes et les enfants. Kozanga kotanga basi na mibali e basi na bana. Tout ce qui était consommé chaque jour. Eloko nini baza kolia mukolo na mukolo. Dieu a pris soin d'eux, Nzambe azwa mokumba na bango les a nourris et abreuvés. pendant 40 jours. Nous en avons fini. Amelisi bango pe mai. L'ampleur de la tâche. Il a fallu que tout le ciel descende Esengelaki lelo mobimbe kita quotidiennement. mukolo na mukolo. Foule. Et cela représente certainement des tonnes. Wana penza ezotalisa batone na batone bilia oyo eza kouta likolo.
Il a promis, il a prononcé une seule parole alobi liloba moko à son service. na bo ezalaki na mosala na ye. Il lui suffisait de le dire. Sa parole était un ordre. Esengeli koloba liloba na ye ezalaki motindo. Tout ce qu'il disait était un ordre. Oyo maso ye azalaki koloba ezalaki motindo azopesa. Cela devait se faire. Yango esengelaki esalama. Bouche sainte. Pamba te monoko ne ya bule Tout à fait honnête. ebimisi yango. J'étais dans le désert. Nazalaki na désert nazobisimi na kamba solo. À la chaleur. Na banzi moi ndenge ebetaka kuna. Était exposé et comment pouvait-il donc Ndenge nini bazalaki expose na moi wana. où pouvait-il se changer et faire ceci ou cela? Wapi bakoki kose changer mpo basala eloko songolo mpakala. Quand on y réfléchit, Ntango tozobanza yango était dans la nuit au-dessus de tout son peuple. Nzambe ye azalaki likolo na bango. Il s'était protégé du soleil, de la pluie et de tout ce qui Bazalaki babombami na moi faisait froid. mpe na mbula. La nuit, il était là dans la lueur. Ntango butu ezoya azalaki wana na lipate. Il faut réfléchir Bobanza nanu à l'amour, à la sollicitude na bomoko éternelle avec laquelle Dieu a pourvu à tout. oyo likani Nzambe abanzeli mpo na makambo wana nyonso tu na nzela ya bana Israel. Que quelqu'un aurait dû lui rappeler et lui dire il manque quelque chose ici. Soki moto akoki koloba na Nzambe ke azangi eloko moko boye awa Ce qui manquait aux hommes, oyo eza kozanga na bato c'est la reconnaissance, ezali nde kozanga compréhension, korekonetre Nzambe et de la sollicitude de Dieu à leur égard. Quand j'ai lu ici dans le prophète Ésaïe, ntango natangi na profete Ezayi ça sera de nouveau ainsi ekozala bongo le millénium. na koto yoko À nouveau un refuge et un abri libombami pour tout le pays. kobatama na mpo na bamboka nyonso Il arrivera car il sera ekosala Seigneur et le Dieu. pamba te ye akozala nkolo mpe Nzambe Il veillera. akosenzela Yes, refuge et abri, tout sera là. ye akozala libombami na biso. Nous voulons remercier Dieu Tolingi kozongisa matondo epa Nzambe de s'être révélé comme le vivant amitalisi lokola oyo na bomoi kati na biso pour se faire un nom et une gloire éternelle. asala yango mpo te amikomisa nkembo ya seko Ceux à qui il s'est montré si fidèle. baoyo ye amitalisi lokola sembo Crois que nous devons encore apprendre cela. biso esengeli toyekola Nous yango devons réfléchir, tobanza likolo na yango méditer tobanza sur l'abondance de la manne que Dieu nous a donnée. kotalisaka bamane ebele mano Nzambe apesi biso. Je vous le dis, nayebisi bino je vous le dis, Dieu nous a révélé et accordé Nzambe afongoleli biso ce qui était mpe apesi biso captation du monde. bila oyo ebombamaki D'autres n'avaient pas oyo mokili mobimba bakomona te apesi biso yango accordé. Cela nous a été révélé. oyo emoniselamaki biso. Cela ne nous servirait à rien de savoir ce que Dieu a fait pour les autres si nous ne regardons ntongo moko te ezali mpo na koyeba oyo Nzambe asili mpo na bato mosusu bongo mpo na biso moko Seigneur a fait pour nous. oyo Nzambe asali mpo na biso moko. On rend particulièrement compte quand on parle avec des gens ntango tozosolola na bato compte que personne ne peut rien donner à l'autre. moko te kopesa motu Peut ouvrir les cœurs soki nde et la compréhension. Nzambe afongoli motema na ye te na bososoli te Les Écritures mpo na makomi et révéler mpo afongola mpe les mystères. Sinon, nous lisons mabombami na ye et elle reste morte. Et pamba te ekotikala mokanda ekufa. rend la lettre vivante. Alors, nous savons que la parole est esprit et vie. toyebi ete Et c'est à ce moment-là liloba na molimo eza na bomoi qu'elle produit aussi en nous nde na ntango wana nde kobota kati na biso la vie de l'esprit. bomoi ya molimo. J'ai continué à lire dans
Jérémie 17. Nazoko bokota na Jérémie 17, 17, verset 7. verset 7. Mais béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Et dont Apambolama, moto ya mikabi na nkolo. nous devons également apprendre cela. Malamu toye kolango pe. Nous réfugier en lui, car il est notre assurance. To bomi bomba kati na epomba te yende litinga na biso, assurance na biso. Chante un compositeur. Moyembe azo yemba. Ma confiance. Otikali confiance na ngai. Mais béni soit l'homme qui se confie. Apambolama, moto ya zomi kumipesa na nkolo. L'assurance. Po azana etinga na motema na ye. Amen. Planté près d'un cours d'eau. Ezali kola njete balona pembe na mai. Vers le ruisseau. Misisane keti nakamwa ruisseau. Ezo moto te. Et son feuillage reste vert. Matiti na ngo etikali vert. Il ne s'inquiète pas. Akumeyoka mawate. Porte du fruit. Akumema mbuma. Solo. Et nous le reconnaissons tous car nous sommes sincères, honnêtes. Il y a une sécheresse dans le pays. Biso toyebi malamu ete bokauki eza na mokili. Nous le reconnaissons. Toyebi yango. Ne sommes-nous pas honnêtes, sincères? Soki toza honnête, sincère, toyebi ete bokauki koti na mokili. Non. Nous le disons parce que c'est ainsi. Tozoloba yango po eza bongo. Donc, que cela ne restera pas ainsi. Toyebi ke kutikala kaka bongo te. La parole de l'Écriture. Na liloba likomi. Les jours et les temps arides, si nous avons vraiment été plantés par Dieu, Ndenge liloba ekomi. Ata na mikolo ya bokauki. Soki solo totiami na kati na mai. notre feuillage restera vert. Matiti na biso ekozala bobele vert. À craindre Ekozala kola mai ya pondu. et nous porterons des fruits sans cesse. Pe tokobota mbuma kozanga yango pe te mokolo na mokolo. Et quelqu'un qui se tient au bord de l'eau Moto atelemi pembe na mai. va voir la surface qui s'assèche. Mais cela n'a rien à voir avec lui. O atelemi pembe na mai oyo Ils ezokauka. ne vont pas vers la Wana aza na likambo pe te. Ils vont vers le ruisseau. Kasi oyo ezokota kati na mai. Aussi, je devrais le relire. Sika tozongela yango. Mais l'homme qui se confie au Seigneur, Moto oyo azomikaba na nkolo. lui qui a le Seigneur pour son espérance, Oyo aza na nkolo lokola elikia na ye. celui-là est comme un arbre planté près des eaux. Aza lokola Ses racines vers nzete elonami pembeni na mai. Ekobota makasa nango lokola mai ya pondu. on peut le planter près de l'eau, Tokoki kotia pembeni na mai. ses racines dans la mauvaise direction. Kasi atie misisa na ye na nzela mabe. Reproche à l'eau de l'avoir fait. Bongo apa alobela na mai ke o mai yo obotisinga bambuma te. Lui, qu'il s'agit d'un homme béni, non pas d'un homme maudit. Kasi wana oyo ati Béni moto apambolami qui étend ses racines. oyo atia misisa na ye na kati ya mai. Et c'est ce genre d'homme. Bato ya motindo wana nde tolingi kozala. Amen. Vous êtes ce genre d'homme. Tolingi kozala bato ya bongo. Quand nous regardons le pays, Ntango tozotala mboka tout submergé par la chaleur et nyonso to ebebisami na moi. près des ruisseaux. Et nos racines vont vers le ruisseau. Toye pembe na mai po misisa na biso ekoti na kati ya mai. Si sec que l'on entend craquer et grincer sous nos pieds, le feuillage de celui qui est planté près du ruisseau reste vert. Kasi soki moto oyo En période de sécheresse, na periode ya bokauki oki makasi ezokolela ezolela te. Kasi ya biso ezali pembeni na mai, misisa ekoti na mai ezobota mbuma. et les accepter intérieurement. Donc andimi nzambe na motema na ye. Et peut-être avons-nous besoin d'un petit repiquage. Cela peut arriver. Tous les arbres ne sont pas toujours plantés. Banzete nyonso tu L'endroit, l'arbre est toujours etiami esika kaka mai eza te. réussi. Alors le Seigneur est présent Kolo azali wana pour voir notre désir. mpona kokanisela biso posa na biso. Voir avec ce désir, Na posa wana cette pousse qui s'étire
tire vers quoi? ezobenda na Vers la sécheresse, ti wapi vers l'eau, ezokende na bokauki to me na mai vers la vivification, vers la puissance. epai bomoi ezali epai nguya ezali L'expansion va vers l'eau et que la certitude vient bongo dans notre cœur. bosukisami ekoti na mitema na biso Ne sera pas dépérir, dessécher, tokokauka te de sécheresse. kasi tokoyeba mpe bokauki te Qu'il fait passer, qu'il préserve, même dans les temps de sécheresse, sans cesse, il porte du fruit. aza kobatela biso meme na ntango na bokauki ezomebota mbuma Oh, trône de gloire, o kembo na kembo commencement, lieu de notre sanctuaire. esika ya bobulisami na biso Espérance d'Israël, ô Seigneur, o nkolo tous ceux qui t'abandonnent bao nyonso bazobwakisa yo seront confus. bakoyokisa soni Non, de tous ceux qui se détournent de toi, ndenge moko bato bazobalisa bilongo na bango kotala yo te dans la poussière de la terre, bakozala na putulu ya mabele le puits de la source d'eau vive. parce que baboyi liziba na mai na bomoi Nous allons maintenant passer à 1 Corinthiens 10 où il est toleka na 1 Corinthiens 10 au sujet du rocher spirituel qui na libanga oyo ya molimo dont le peuple d'Israël a bu. oyo libota na israeli bamelaka Oui, Amen. Amen. Dieu a pourvu à cela. nzambe abanzi mpo na yango Un rocher ou une pierre terrestre, c'est comme un rocher libanga ya mokili oyo te me libanga ya molimo Dieu peut se révéler, se départager et se multiplier. Dans la colonne de nuit, ndenge nini nzambe akoki komiyesa ebele boye azala kati na libanga aza kati na colonne de feu peut se révéler comme il veut. akoki komitalisa ndenge ye alingi Il veut, même de multiples façons. ata na lolenge ebele akoki komitalisa Pas comprendre cela. nani akoki kososola yango Trône de gloire, kembo na élevé dès le commencement, euta kala Dieu de notre sanctuaire. esika ya kobulisama na biso Verset 13, espérance d'Israël, le Seigneur. elika na israele Si, kolo comme frère Rousse l'a lu dans le dernier verset, ndenge frère rousse atangi na dernier verset Jérémie 16, verset 21. Jérémie 16 verset 21 Est le Seigneur. On trouve ici le mot Yahvé, awa bazomona nkombo yave éternel. yave yawe Le nom de l'alliance de Dieu. boyokani ya nzambe na bokondima na kala Yahvé, ezaki yave qui a conclu l'alliance avec eux, oyo asali kondimana na bango fait du peuple d'Israël un peuple d'alliance. kosala libota bana israele libota ya kondimana ya boyokani Et ce même Seigneur, kolo moko moko wana mpe sous le nom de Yahshua, na nkombo na yashua na kondima na sika amen ceci est la nouvelle alliance. wana ezali boyokani na ngai na sika Un peuple de l'alliance, libota ya boyokondima na sika un peuple de l'alliance dans le Nouveau Testament. libota ya kondimana na sika na Seigneur, une fois un baptême. L'espérance d'Israël, elike na israele l'espérance. ekomi elike na biso mpe amen Dieu, nzambe na israele nzambe na biso aza mobikisi na biso même s'il se révèle ata de différentes manières. ata azomitalisa na lolenge ekeseni Maintenant, la constatation. tala lisusu oyo namoni Tous ceux qui t'abandonnent, ba nyonso bazokobwakisa yo il y a des gens qui disent j'ai été confus en celui-ci, en celui-là. bato bazoloba nayokaki soni na oyo na oyo Je vais vous dire, d'après l'Écriture, qui sera confus? nakoyebisa bino kolakisa likomi nde nayoka soni Ceux qui abandonnent le Seigneur seront confus. baoyeba kobwakisa nkolo nde bayoka soni D'autres se relèveront. bamosusu bakotelema Montrer à amen partir du prophète kolalisa mosakoli Ésaïe, ezayi le Seigneur est en effet les deux. nkolo asalango mibale aza mibale Pour qu'on puisse se lever ou bien tomber, trébucher et ou alors marcher. okoki kokweya Chapitre 8, otelemi verset 13. ata otamboli Ésaïe 8, ezayi 8 verset 13 c'est le Seigneur des armées que vous devez sanctifier. nkolo na mapinga nde esengeli bobulisa C'est lui qui doit être votre frayeur.
Yende mutu yeseda asalelo nzela. cause de sanctification et une pierre d'achoppement Yende akuzala pona yo et un rocher de scandale libanga pour les deux ya mutambo un piège yakuzala pe munama pour les habitants de Jérusalem. pona bandimi bafandi ya Jerusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront, Ebele na bango bakututama baku seront brisés, bakubukana pris au piège. bakozama na piège. Il n'y a pas grand chose de bon à dire ici sur notre Seigneur. Makambe ya ebele koloba ikolo na nkolo na biso eza. Cela ne leur convenait pas, ce n'était pas juste pour eux. E yango ezalaki malamu te pona bango, Il devenait pour eux une pierre d'achoppement, pona bango ezalaki un piège. oyo kututa libaku kaka. Il Ezalaki lokola munama babwakeli bango. rares sont ceux qui ont pu se relever. Kasi esengo ngolu na baoyo batelemaki Sont tombés. mpe nsima mpe bakweyaki lisusu. Quiconque tombe et sur qui la pierre tombe. Oyo kani akwei mpe likolo na oyo libanga ekokweyela ye. Qu'était-ce donc? Matthieu 21, verset 44. Il est revenu vers les siens. Nkolo aye mpe baoyo aye e baoyo aye bayambi ye te. Jean 1, 11. Il est à la fois pierre angulaire et pierre d'achoppement. Azali libanga, Pour les uns, il est la pierre angulaire. azali libanga na mutuya mpe azali libanga mpe ya libaku. L'oméga, Azali ebandeli mpe suka. ils le jettent où ils veulent et ne savent pas où il doit avoir sa place. Le prophète Daniel, Ayambi ye ou bien abwakisi ye ou bien azwi esika na ye. qui se détacherait de la montagne, puis la pierre redevint une grande montagne. Libanga oyo libanga oyo ekolongwa na ngomba mpe ekoya ngomba munene. Dans l'Ancien Testament, qu'un insensé n'aurait pu se tromper, Ata moto na liboma akokubunga te. à rappeler cette parole, Kolo azongisi liloba wana à demander ce que signifie le fait que les hommes aient rejeté la pierre. Je crois qu'il s'agit du psaume 118. Psalm 118 oyo lobi na likambo etali kobwakisa libanga. Et derrière cela, il est écrit magnifique à nos yeux. Ezalaki kitoko na miso na biso. Aux yeux de ceux pour qui il est devenu la pierre angulaire, Mpo na biso oyo akomi libanga ya lobiko. à savoir sur le fondement des apôtres. Na kotoyeba efandi likolo na mateya ya bantoma. Et la pierre angulaire. Kristo ye moko libanga na moboko. Depuis des années, depuis de très nombreuses années, quand j'ai lu Ezalaki le Seigneur, makambo était-ce bakomaki ntango molai 8 ou 9 ntango natangaki na Jean 8 femmes ou ont 9 été amenées et qu'on a dit qu'elles venaient d'être surprises en ntango bamemaki mwasi oyo balobi ndenge bakuti azosala ekobo. Jean 8, verset 5. Jean 8 verset 5. Et toi, que dis-tu? Yo mpe olobi nini? Il ne dit rien. Azolobela eloko te. Il se baissa, Akitisi mutu akomi kokoma puis il se redressa et vit que les gens mpe ntango atongoli elongi amoni bato baza lisusu wana te. écrivit. Et quand il se releva, Ntango atomboli je suppose, c'est rapporté ainsi dans un évangile. na banzi bakomi bongo na mikanda ya evangile. Tous, en tout cas, quand il se releva, il n'y avait plus personne. Ntango ye atelemi atomboli mutu azalaki wana te. Les noms de ceux qui se détournent de lui, qui sont confondus. Zokande azokoma kombo na baoyo baza kose détourner na ye o baza confondi akoma bango po bakozongo na putulu. Accuser cette femme. Et as-tu ajouté une deuxième fois ce qui les condamnait eux-mêmes devant Dieu? Alobi na mwasi wana Vous le savez bien. botanga malamu bao nyonso bazokweyisa mwasi wana Celui bakimaki. le maire du village et un quelconque greffier à la mairie. Les scribes ont toujours su faire une chose, à savoir lire. Ba scribe ba maire ya village na ba greffier bango bayebaka kotanga. Verset 13, ceux qui se détournent de toi, qui t'abandonnent, Oyo bazobwakisa yo bazo se détourner na yo écrit sur la terre, kombo na bango ekokomama na mabele. C'est vrai. le puits de la source d'eau vive, Ebele le Seigneur. na mbula C'est écrit ici. ya mai na bomoi.
a fait toute une prédication là-dessus. ndeko Branham asaleli te wana Il a tiré ce texte du prophète Jérémie azwaki mokonzo na ye na prophète Jérémie 2, où il est écrit, Jérémie 2 verset 13, verset ils 13 ont abandonné, batiki ngai creusé des puits troués bake koluka mabulu ya kotoboka qui ne retiennent pas. oyo bombaka mai te Il fait le reproche suivant. awa azopamela boye Jérémie 17, verset 13. Jérémie 17 verset 13 Ils ont abandonné le puits de la source d'eau vive. babwakisi Le cri. libulu ya mai na bomoi Verset 14. zomi na binei Je serai guéri. bikisa ngai na kubika Secours-moi et je serai secouru. sunga ngai na kusungama Est ma louange. pamba te ozali masanzoli na ngai Est ma louange. pamba te oza masanzoli na ngai Notre secours vient du Dieu lisungi na biso ekouta epai na nzambe et la terre. kasi euta na mokili te Ne nous sert à rien. ekosala biso ata eloko moko te ye nde sekuru na biso Dans les moments difficiles, na ntango na pasi il n'est pas loin. aza mosika te Nous sommes ici pour prier, toza awa mpo na kubondela supplier et implorer. Il y a quelques requêtes kolobela ye toza na masenge awa de Düsseldorf et d'Arène, ya Düsseldorf na Darren dont Dex, la chapelle sont également dans le besoin. bato ya chapelle mpe don baza mpe na posa na mabondeli na biso C'est ce que nous allons faire ce soir. Prier une fois de plus kosambela notre cœur na motema na biso moko profond de notre na motema na biso détresse kolakisa vers mawa oyo ezomata eposo ya nzambe na biso Nous avons déjà eu une communion de prière avec les frères de l'Hollande, tosi kozwa bosambeli elongo na bandeko ya Hollande plus agréable et plus merveilleux que ezalaki kitoko la communion de conversation. Vous savez, dans une conversation, boyebi on peut dire ce qu'il pense. na kosololaka moto akoloba ndenge alingi Donc, on peut apporter son opinion. akoki koloba oyo yaye azokanisa na kosololaka Cela devient agréable. Alors, cela devient beau. Alors, kasi ntango ozosambela na nzambe yango ekomi kitoko vient l'amour. Alors, vient tout ce dont nous avons besoin. wana oyo tu tozangi nango mposa ezokoya Nous voulons prendre à cœur ce que notre Dieu dit. tozwa na motema oyo nzambe na biso azoloba Appeler une maison de prière. ndako na ngai ezala ndako na malombo Une maison de prière, une maison d'adoration, ma ndako ya malombo de louange, ya masanzoli ya bogumbameli d'action de grâce, de tout ce qui peut ya kozongiselaka nzambe matondi l'apporter au Seigneur. na oyo nyonso esengeli esala matombe mango na nkolo L'intercession, les requêtes, ata bobondeli remerciements. bamazongisi matondi Si nous ne pouvons pas remercier après avoir prié, c'est que nous n'avons pas cru. soki totondi tozongisi matondi mpa nzambe te nsima na kubondela seke tosali na biso eloko te Réside dans le fait que celui qui prie kolomba présenter ses requêtes ezali kotalisa na lolenge ke oyo azolomba atalisi basengi na ye des actions de grâce liées Et à puis, ces actions de grâce. apesi yango na nzambe 4, verset 6, nous devons présenter nos requêtes. epi kopesa barekete na biso mpa nzambe Ne voyons pas d'action de grâce, soki tosali yango na action de grâce te reconnaissance. koziki koloba reconnaissance nzambe akosepela nango mpe te Cela ne s'allume pas, à savoir la révélation de la foi kolandisa que Dieu a dû kolandisa bolingo nzambe atalisi mpa na biso exaucer. Une personne qui prie moto azobondela doit s'attendre à esengeli amizelisa exaucer. ke nzambe esengeli ayanula ye Ce que nous lui demandons, et je vous le dis, oyo tozosenga ye nazoyebisa bino concentrés, nous ne sommes pas dans la chose nous-mêmes. Nous prions. biso ntango mosusu tobondelaka tika tobondela me toza concentre te na likambo yango C'est pourquoi nous prions s'accomplisse. Et nous sommes peut-être, moi aussi peut-être, ce n'est pas soki tobondeli dans le cas de tout le monde. ekokisami ntango mosusu na ngai mpe kasi eza likambo na ngai kaka te ya bato nyonso tu te na ngai mpe Plus tard, as-tu vraiment, bongo nsima okanisi olobi solo vraiment es-tu vraiment attendu de tout omizelisi na motema na mobimba Et si nous na oyo nzambe en sommes certains, alors nous pouvons
remercier okoki kusukisa mabongo soko osukisa mibongo wana okoki kozongisela matondi na lolombo na yo le prophète en tant que fils de l'homme. lokola musakoli lokola mwana na mutu Il a levé les yeux vers le ciel, atomboli miso ne na lola alobi probablement près du tombeau de Lazare. pembeni na tombo na Lazare Jean 14, dans Jean 11, na Jean 11 Jean 11, verset 41. Père, je te remercie de m'avoir toujours. tata nazongiselo matondi na ndenge ete oyokelaka ngai Pas un Dieu qui priait un autre Dieu. C'est ezalaki nzambe moko azosambela na nzambe mosusu te fort. C'était le Fils de l'homme, Jésus-Christ. ezalaki mwana na mutu yesu kristo Il a prié, il a dit, Père, alobi tata je te remercie nazongiselo matondi de m'avoir exaucé. ete oyokeli ngai Frères et sœurs, nous avons besoin de cette certitude de la foi. biso esengeli tozala na bosukisami na kondima wana Dieu n'est pas en colère. te nzambe aza na kanda na biso te Elle miséricordieux. aza mutu na mawa La colère s'est détournée de nous. kanda na ye esi elongo epai na biso Notre culpabilité et surtout ce qui aurait pu nous arriver. babungi na biso ekokoyela biso Que Dieu nous a accordé kasi nzambe miséricorde. apesi biso bosawa na ye mawa na ye Dans cette confiance, na elike wana epai na ye prions aujourd'hui. na confiance epai na ye tobondela La lelo volonté de Dieu soit faite. mokano na nzambe esalama Que nous soyons tous comme des arbres plantés tozala banso lokola nzete ezali pembeni na mai dont les racines s'étendent oyo misisa nango ekoti na kati ya mai pour être vivifiés nouvellement, pour reverdir, pour fleurir à nouveau, pour porter à nouveau des fruits. ezwa bokasi Des hommes que ebota mbuma lisusu Et pourquoi? Parce que nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Hein. parce que tozomitala biso moko te Dieu. tozotalela nzambe L'homme qui se confie en Dieu esengo na moto oyo est son. azomikaba na nzambe Si nous y parvenons avec la grâce de Dieu, soki tokomi wana alors nous recevrons na ngolu na nzambe bénédiction. tokozwa mapamboli amen J'ai été béni. Pour conclure, je reviens au début. mpona kosukisa nazongi na ebandeli Puissions-nous nous sentir bien malamu tomiyoka malamu dans du Seigneur, na liboso na nzambe na nkolo afin qu'il se sente lui aussi bien mpo ye mpe ni nous. amiyoka malamu kati na biso amen Quel repos céleste, quel repos céleste. kimia nini ya lola Je me sens bien dans le Seigneur. na miyoki malamu na kati na nkolo Plus loin, que vienne aussi le temps où nous aimerons sincèrement et honnêtement ngonge mpe ya en présence les uns des oyo autres. tokolingana biso na biso Nous nous sentirons bien, donc tokomiyoka malamu aucune tension, na kozala na tension te rien ne puisse surgir eloko moko ya mabe ebotama te pour une merveilleuse atmosphère kasi lolenge na bonzambe nous entourera ezinga biso afin que nous Amen. puissions tous nous sentir bien. bongo toyoka biso banso malamu Voulons-nous y contribuer? tomikaba Seigneur, fais de moi une personne toloba na nkolo bien. sala ngai moto oyo koyoka malamu liboso na yo Fais de moi une personne en présence de laquelle les autres sala ngai moto oyo sont bien. liboso na ngai baninga na ngai mosusu bamiyoka mpe malamu Rayon de bénédiction, nazala kobimisa mapamboli une personne en qui Dieu a pu prendre demeure, oyo kani nzambe akoki kozwa efandeli na ye puisse Amen. se révéler oyo akoki komimonisa fidèle. nzambe aza sembo Si pour le laisser toza awa agir mpona kotika ye asala mosala kati na biso amen je me sens bien. na miyoki malamu na kati na nkolo Soit son akumisama ezala kombo na ye amen